Hello, ti azonga et pas la bonne pauvre à couf et bandé pas junior Wendo. Et bandé pas junior Wendo. Et moi on a Wendo. To bando préciser non. Via Zagina l'abri après Bakabouani. C'est après Bakabouani. D'abord Zaginde. Vient à l'abri. Zara qui bando fa na la lani to. OK. Ba fa na lani to no 77. Moi ba mbrika nezalara ke ba mbrina palin ba nini nezara ke mo même biso ya nini. Ah. Boy si mi pete obige moi na beta pe mo meate. Nganda. Mecho nganda. Nganda ça veut dire mo libanda. Voilà. Libanda na via bimi. Ça veut dire que quand na mo mesila na ozonga. Na ozonga ouais. Nzonga ne yango te. Omina za yana ida na copine déjà préparé déjà. Tant via bimi libanda. Tant via bimi libanda. À côté si Wendo. Nakata pale. Nakata pale. Wendo wapi? Junior Wendo a musicien. Wapi? Ouais, Yemba. Ah nani? Ah musicien Junior. Musicien. N'habite mais je sais que Junior Wendo chante. Ah ça vous calme. Ah papa, on a comment tourner sur la question comme non. Mais non, tu n'as ça la vous calme. Ngana kombo kande na oyeba bo mais mutu pena boye. Na oyebe bien te. D'accord, évoluer na biso. Mais soki ya musicien au fond na mona bola sanga disque am su bo Ocheli biso vidéo et msu botie ba vocal à ça là. D'accord, on a tout évolué dans aussi. Donc à côté Junior Wendo n'a pas Junior Wendo au moya. Nandako. A au mo beta magoda. Mais il y a que wana mumia vieux jeune. Mais il y a copine. Copine na biso ne même au so la na so ayebi oboy banini na madame banini ya ya. Ah ouais. Après moi paquet na moi ya che. Après tant en quota, après juste mercredi à Béni, après Kenya. Ah, ça m'a bien. Ça on entend le basso mieux sur tout. Il y a Canara va comédie. Autant il y a quota à côté, au Boumalana, na elle a monene. D'abord Boumana elle a monene. Vieux quand on a Maramouana, vieux déjà. Donc ouais. Voilà. Dernière photo na biso yango. Na habité. C'est mon moni kuna. Je sais pas si vous en avez idée. Faut la bien. Non mais en plus dans la vie claire, na habité, je vois pas. Oui, moi je suis. Non, je vois pas. Ah. Comment ça se voit? Mais formé na kaka mbala moko lingo comme ça suspense on dit non c'est ça mais na ko yeba été pour fona yeba mutu ni songai non pourquoi vous comme ça moi sika ko comme ça c'est qui bah qui se fait comme jaune et la région té c'est une vieux forme rouge couleur makila pour besoin de bateau à tête trop mais au ça la mabe tu fais mal au ça la bien té moi je connais autour que la tu so na biso na yebi bango. Tu me fais montrer une fille. Il a que ça je pense que ça peut kitoko. Mais il y a des combo là, c'est tout. Au moins comme ça on suspense, au moins comme ça on dit. La brime. Azan nani. La brime peut dire comment. Je vois pas c'est qui. Ah ouais. Internet c'est ça là bas. Faut ba c'est là. Non mais au ça la mabe. Internet va c'est là bas makambo. Yobi la brime té. Je vois pas c'est qui. Elle est qui? Aza Maman Bana Jennifer. Ah oui, na oka baoba munene ya mboka na biso akoyi. Vraiment paix à son âme. Et na présenté ba sincère condoléances na famille na biologique pe famille na artistique. Ya on azo senga na vie na ngai aza ambassadeur ya Congo et pas na biso vie na ngai Emile Ngoyi Kasongo mon vieux. On a penza vie na ngai tout le solution pour na corps ya baoba na biso wana aza penza baoba donc ça dit hormis baba makamto za on a mokili po azala pe mutu de kola ngai na yo et mais du fait que moyi azala ka na raison donc faut to kabeli ka raison wana peut te protéger ka pe raisonner wana donc c'est un ambassadeur na biso ya Congo na France vient ngai Emile Ngoyi Kasongo tozwa corps ya baoba na biso et que ne penza poto le laé digne à son nom na okaki message wana mutayi senga message wana na yaki na ndako kuna la grâce mbizi mère Rachel limta benga ngai grâce mbizi
a Bengingaï a formé un message. J'étais vraiment touché et choqué. Voilà. Sur la brine, il y a gâté. Faut tout la Na Bandeli, je ne connais pas. Na Yébité. Il y a dans la brine. Comment le va c'est surtout tout na yoba question. Non. Des fois ma question c'est sur la émission va misser congolais. Et ça il a dit c'est sûr que la TV5 pour nous baka boy. Et pour le boy, tu es engagé. Mais on répondre au boy ni répondre. Si comme ka na ba mission na biso et ndito le gana mission na bino boy, to na tribunal, il faut na répondre aux questions yoso. Il y a tout na TV5 pour nous baka boy. Il faut na ba net ndeni. Donc to mona bino na TV5 te. Que on va boy. Oh. Pour ba on peut tout na biso ba genre ba question na bino boy te. Bah oui, TV5 va bengela Caris Mouba na appel, va payer ses téléphones. Biso c'est ça là. Que pourtant monsieur bango ba yi antécédent. Non mais bango ba yi antécédent ya Caris et pas ya Bouba, imaginez. Non mais nous bengela ngana ni c'est mo bosso la raté. Te benga so bosso. Benga passé ngai. Pe to zongi na mwana mwashe. Bobota na été. Non, faut pas obeta masolo boy. O eza TV. J'ai une question. Batu ba oselo ba live na TikTok na informer parfois éviter. Pourquoi on a l'action photo moi si à Janify na TikTok, na TikTokers na ba TikToker, ba oselo ba live ke obota na moi si à Janify. Bobanda ko bimana moi si à Janify. Montre à Janify et se retrouver na maboko non ndenge nini. Yuna Janify ouela montre na ye. Se retrouver en ndenge. Expliquez-moi tout. Omoni ba histoire yo, bozo msaka histoire à l'ancienne. On est là aussi ici kita, il faut pas qu'on la moussa. Ezalaka. Yo va même ça. Ezalaka histoire ou ezalaka babando de tourner d'internet quand na yo ka yo faux. Non mais c'est archi faux. C'est sous professionnel, to privé et artiste. T'es pas censé ya ko le bango awa. On comprend. On ça dit ce qui babeta bajaka ba masola bongo lelo na koloba il faut batu batika bongo. Naza mutu. Maïna makila ezo sala na nzoto. Donc ça dire kolinga ko créer likambo oyo ezala te na vie. Mais ngana yamba yo aw obisanga ye mugalinga oti. Obisanga basi batabati. Kasi même comme on a le bec en var, sala var. Basi batabati. So que mission wana ezali te na lobi hein. Kasi on a le basi ya batabati théâtre bango moko balinga yo. Oloba on a nige. So que mission wana ezali. Ozo selinga yango. Ouais. Ezate. Beaucoup tana la brine na vie non. Attends une fois. Aujourd'hui, mais la combo on a évité, c'est pas bien. On dit que les opportunités de ça là, c'est pas bien. Aujourd'hui, tu vois le combo un monstre d'amour à papa nangai on mais là on a. Mais ils ont un combo de ton ngai déjà dès le départ. Bon là, Janify montre. Té, oh là t'as montré naï. Jamais. Nous sommes pas conseillés. Nous sommes pas conseillés langai. So au là ces messages de bateau nous sommes pas conseillés là au makambo na combo Janify na monstre. C'est pas bien. C'est pas bien on a autant la penza boy na poussana. Naza mwana ya bato ngai junior wendo naza papa ya Priscilla, papa ya Précieux, papa ya Bradley, papa ya Julia na Juliana, papa ya Brian na Aimante, mobali ya bato naza na vie na ngai leki ya bato ya Judith wendo. Donc ça dit babiloko mususu oyo ba mesana ko loba loba naza mutu il faut pas ko créer et sika ko créer te. On comprend Miguel. Donc ça dit qu'on crée un makambo boy net ba jara ba makambo bongo penza. Ngai je fais la musique. Baoba na biso bon, faut pas qu'on masolo moto a kufi déjà. Donc ça c'est pas bien. Il faut tout respecter ba mort. Ya on resenga ba ndeko, ba tu basala ma boke ba comédien. To batela image ya baoba na biso wana. To batela image wana. To tika ko ba n'importe quoi oyo ko ki ko salir image ya baoba. Toluka nde solution kutu corps ya baoba na biso ekende to le lango digne à son nom. Mais obi kende ya on a sengeli batu na sengi obi kende pe ya kebo kina kanda na Janify wana quand même oyebi yango ke beaucoup kozala na kanda ya mutu oyo na tikala ko yebana bosola te na ya on a dit oui to sola te poto yebana te tikala ko kebo bunda na Janify wana oyebi yango quand même non pour la montrer non na maboko na yo non lisolo ya moi omoni mutu akenda na kanda ya mutu oyo boyebani neti ye penza soki akei ye oyo nazo hormis makambo ya musique et ya théâtre neti musicien oyo soki akei et ko déranger ngai te mais baoba na biso totikala koyebana te tomonana vite fait tozana ba argument te oyo akoko kene na kanda ya ngai tonga pe na kotikala na kanda ya moyi respectons les morts
soki totiela bible au sauté mpona makambo na ndimi nanga te kutu yoza no na bible sikoyo otielanga eloko yoza nango te ndeni yo ozosenga eloko yoza nango te mozosengelanga yango fredi pesaka bible nao ya ye to ya yo ekomi opesa baargima o naa na saki te oza na bible te epa na bino bible ezalaka te bosonja ndenge kaka bosonja ye kutu mama osambela ayebi yango te kumaselo ifo somba bible ya sikoyo yo obeta liso ya lokuta sikoyo ta soki totyeli obi ondi ezalaki wana c'est pas bien nige to reteni nini na passage na cadeau mariage boya mulongo ti batandami moto ayo opesa cadeau na ndenge neti ese nayebi ke cadeau ya intel moto ayaki nango non c'est ça pour ma pa na yo ozwa cadeau quand même eza na motu moko alongolaki yango mpona luka pesa mpa na yo sikoyo ntango na okosala tri ya bacadeau cadeau oyo nakoyeba te ke intel moto apesaki ngai mais ntango baye na molongo bapesanga kaka bacadeau ebele ti eyelakisa moni kozala pembeni na ngai il faut yeba koseme moni mwasi mosusu to mobali mosusu so alingi azala neti junior oyo ndo aconsidere ngai azoluka seme ti akoseme na bafaçon nyonso akokende yiba biloko na magasin c'est-à-dire mpo azalaka pembeni na junior moi je suis déjà naza marque donc c'est-à-dire naza junior wendo donc c'est-à-dire bato oyo bakoloba na ndenge bakoloba c'est tout à fait normal moni nga na babilo mosusu natalaka nakipaka mpenza te mpo moni mokolo alobaka na koma musicien eza mokolo alobaka bacritique nyonso elata ngai na ya sota donc voilà soki fanatique ayo kabela ngai montre provenance nango ye ayibaki epai ya moto to ayibi te asombelaki yango motu wana masepeli elata maso epa motu wana te amonike moto avaler nde fo alata yango voilà j'ai quand même façon le vélo de ça nasombelaki yo mais namoniki yo wana moto maboke yo niveau yo okolata eloko boye te fo moto asolo alata yango moto aona junior wendo voilà abi junior wendo zwa na yo akoki ngai ntango nazwi nanga na monto mpe eno mpe na niveau na ngai te mais nasepelisa moto ayaki nango oyo te nasombelaki moto maboke mais niveau nango foka ata mosu yo olata yango esalanga bien namona yango na baémission ngai bi ok problème te naosala plaisir montre-t-il oloza nango kaka biloko ebele nayebi te biloko ntango okei kaka kisasa okabi peti donc voilà c'est en plus yobi biso tokabaka trop donc eza elo mona alati yango ntango mosusu journée moko mwa 2 jours apres ntango nakei kisasa moi sentinelle nanga mpe azalaki na besoin bamontre bongo napesi ka sentinelle nanga te ça passe comme na montre sentinelle oui montre sentinelle mais comment c'est vrai même si toleka na biso wana mais comment na ntoro la 2 minutes na kada ba bimisa lisola bongo na te quand même selon yo juge on dit les zola n'est pas na ngai camarade na yo OK oki lobi de a moi si na kotisi mobile na ba mo usai magoda ba bete magoda esa ndeni ezokisanga na kati ya motema yango so ba bilo bonito lo ba so na ba réseaux sociaux yango meto otala on passe bana bazali vas-y parce que biso émission na biso babenga ngo to solo la pembe babengaka nga noko lianzi défenseur des femmes obundela basi avocat des femmes mais na citation oyo tosola na opembe nyonso tuna théâtre oyo surtout azana moto abomba te omoni na lobi ata na réseaux sociaux moto akanga te moto oyo areproche nga te ye moko la prime ayebi bien ntango akotisa junior weno ana obeti magoda na ndako mpe na mbeto alala na fai ah bon ocha bon moto to ayebi yango ti balongwe na ndako wana baye na deuxième ndako baye na comme la ville kaka mbeto banolala na mobali baye baboti esu mwana babeti esu magoda yango vi yango akizengi to ndeni bino bosala baje to ndeni boli batuta babordi yango ndeni to analoba babétise siko totuta bordi yango bien boni toloba nini nzoto malili nzoto malili so neti matanga vie na ndenge ata normal neti matanga vie vie azonga neki sata mais la bri na ndenge ata normal ata obenga ne mbila maya te donc la brina aya matanga te aya komona pla baolela ya fai te place bacomédien tokovanda tokosala matanga la brina ya te mbetu oyo banolala na fai batya ozemi wana na mbetu wana oyo bamoni mpo ani gago wana bomoni nga nakomaki yango na esobe tovandi boye seri wana babengani jamine sika na labrine
babengana na ndako bon moto yo comme na ba conseil azo yoka te nzambe na ngato sala ndenge nini na komi gag moke to sala gag ke basi ba monela ka biso soto wuti musala to no vana biso na sanze te to mela manzanza ba canette na parc moko boye poto banga ko koma ndako po ba mama mutu passe ozo comprendre or que na idée na nga nazo loba makambo ezo lekela ye nazo pesa message mais ndeka balobaka zoba bazo lakse sanza ya otala musapi yikuti jana otala musapi ta otala na kude so lakse sanza tali musapi tali so na kude potali makambo azo bimisa yango yazala ko vivre yango zo bana tolo bake moi si jamais otina ngana bwaka poubelle na ko bambo de longi moi soko tikela nga mwana te pour ça le kola interpeller moto pour moto comprendre mais la capta message à mon te message dit que Jésus peut être dans la parabole nous sommes au capter il y a kilo trop là ça la tout à comprendre comme on se voit ah mais on a petit na yo besoin za na il faut que ça ait conseil hein akama bolingo on peut ça conseil likolo pour t'appeler na quantité parce que ningi to zaboye matope bajani bazaye belé na politique bazaye belé na football baza ebele na théâtre baza ebele na musique baza partout na domaine nyonso baza na bajani na bango na baeglise na bandimi ya bajani bazali ke tika mwasi oyo ye azoke na ndenge nsima afundi yo mpe oh jani akofunda trop une fois nayebi ke adi apesaki ye conseil ake mpena ayebisi la brune ke non adi londole alobi na ngabo po moni adi yo tuna ye tokomaye kobanga po mwasi na ye aza mpe moto tosalaka ne théâtre donc aza lokola collègue na biso zobango opesa conseil mpo ekozongela yo akinofunda yo mpo amour namona bamour mais jana azalaki moto ya bolingo ya degré ya makasi molingo ozomona bato bakosana te ke jani abanda batension na ye kala akota hôpital namo akota hôpital na Aubervilliers crise oyo jani asali eza 3e oyo elingi komema ye eyaki période ya covid wana mpena toperdaki espoir tokangaki kaka secret jani asalaki crise moko ya makasi ya mibale akotaki hôpital na Aubervilliers tension emataki makasi etushaki na barein ya jani yaki deja ya kobeba médecin apesaki jani akoki kosala so basusi te ayaki so na 2 ans ya kovivre te médecin asalaki yango nyonga donc jani ayaki moto susu te akamwa eloko bi atia susi na motema baémotion yaki susu permis te epai ya jani epuis akomaki so na espoir te na dernière minute omoni biloko moko ezalaka na bainternet ke sangisa matiti ya savoka sangisango na paipai tutango tiango na miel omona motolu na kobendana oza na mbutu mokusa zwa poussière mabaya tiango na makasa manga donc jani akomaki ndenge tolobaka na lingala ke moto soki azobelisa mwana moto nyonso oya kopesa conseil ya kondima ngai nabimisa Dadidi Kambala Dadidi abimisa Jani Fai sikoyo bana yango bakufi esalaka pasi obimisi star na yo oza fiere na ye akufa susu donc ozokanisa ebele eza siatul nde Dadi akufaki mpo na abindaki te namvi oyo loba ya azali mpe te nazokende clair jani akufeli na poto s'il vous plaît ntango Dadidi Kambala akufaki ngai biso tozalaki na nini na caisse na organisation tomona ta cotisation te mira ye sakuti kokufa awa président siatula tosolaka bia aza président wana alingaki mingi amema ngai ekotikanga parti liboso ya porte mais ekopekisanga koloba vérité te mira ye sakufi atoleli tobeli bato nyonso batie badutie banani batie bacotisation na bango totika ko ngai nazalaki na pièce natika komona cotisation ya siatula te ni message ata koloba ya message toyoka te ndeni ya Jani ka abimisa motu ya bana oyo bakufa abimisa motu te ona kama Denise kuna mpe mama Olive apesa mpa na Dadi mama Olive apesaki akende wana na famille owo